N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, on la voix du peuple. Salut chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Femme Sage. Nakati Assis Nabino, la voix du peuple. Il y a Vincent Toulouse, étoile de la presse, Kanya Sarabino qui est la voix du peuple, boulot, 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 toujours boulot. Et je commence d'abord à dire merci à Dieu, on se fait souffle de vie, pour que tous aura toujours Wana pour nous servir Bino. Et merci aussi à toi, mon boss Vincent Toulouse, étoile de la presse. Et derrière la caméra, je vois Parouzia Essa, le caméraman le plus sérieux. Et merci aussi à toute l'équipe technique de la voix du peuple. Et merci aussi à vous, mes fans. Binos bolingara Femme Sage, binos bolingara Bénédicte Sayo, bolingara Claudia Tango, bolingara Étoile Botaka, bolingara Yampanya. Donc, binos bolingara équipe à la voix du peuple en tout cas, bispé bolingara bino mingi. Et pourquoi pas on appelle ça merci à ma petite sœur chérie, oh Azara toujours on appelle ça ngaba idée. En tout cas, le belabo, en tout cas, ce sont des personnes il faut te remercier. Et pour commencer notre émission, non c'est ngabino a toujours branché, vous a déjà branché parce que Tozobet a déjà le solo mora qui toko. Restez toujours branchés et retrouvons-nous tout juste après cet élément. Merci. Ouais, quand on a ça au début de l'émission, quand on est à Masoula Kitoko, une fois de plus, le somo ya Kitoko. Ming est talibasi, parce que femme sage, tu peux t'arracher solo talibasi. Et voilà, aujourd'hui, tu peux t'arracher solo ya basi ya mabala. Basi ya mabala, disons moi si tant on continue dans libala tant azaki libanda azaki na comportement nini et puis a commis na kati ndaku a commis na comportement nini. On a remarqué cette différence là tant oza ndaku libala oza un comportement mususu et pozaki libanda ezaki comportement mususu yango tolingi toyeba nini ezali ko causer différence wana tant ozaki libanda comportement mususu tant au côté comportement mususu. Et voilà pourquoi sans plus tarder nous avons ça déjà parole n'a pas invité nangai Claudia. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Oh le wana sebo et touché au si gens au CPLT et ça bien un peu froide quoi. Ligne dérangeant. Ligne dérangée ouais. Mais faut éthique au siko webe monsieur sengara fo moi chaud. Moi chaud donc merci au qui si je nangai point de vue na yo Claudia tout le monde aura bassi ba jeune fille tant aux aki libanda moi simo boto si docile poli bien éduqué le koso mbongo te. On respectera ba boti ya mobile na yo, on respectera ba semi qui a mobile na une fois au continent dans libala bo et trop de zèle ngana danger et changer mon comportement ezaranine. Bon point de vue ngai na kokoloba Bénédicte makamususu otomona na basi lelo soki bali o komona na ndaka libala eza compliqué libala ya compliqué libala eza compliqué. Ndeto lo bato ba abzaki be libanda aina ndaku a changer bizaleli non oyo yipe amoni kuna e ko senga pe muta changer bizaleli ezaka ati soki ke nde babala kingai nde nazali mwana malamu nazala kasonde to kondana ka trop basi to boteke mission femme sage to blinga mingi ko beta c'était na base mibali pe baza mibali mabe mibali baza mabe mobali ke soki déjà abali mwasi ationanda to bona biso te azaki la misuna base belé na mokili mais tant ateke Claudia wana ngami no tshena ndaku ezaki ba o wana nyoso to ba mapapa baza vraiment mapapa ngane ke naza Claudia batinga mais tant oteke Claudia na ndaku Claudia c'est sous lock te tant oteke Claudia na ndaku Claudia zate ndenge zaki ke mondelo esala ke mibe ndenge zaki ke to betaka tour moi na coin to vendre ça que to ko beta na biso pe pour letting alliance et comme te yuza mama oza mo sanda ku vendre na ndaku mama ndaku suka ka bena bal composa mama ndaku non te eza lokuta fo moi si nde nazaka lokwanga nde beza ko okeso ba makangu su libanda
OK va na bango ngapi na droit obeti singa mo tout to lié na droit et sengi ke to beta mo tour na boîte to bina biso mbali na nga to sali yango naza na droit naza la quelque part surtout mieux surtout na mona ngo li souté non change carrément non changer carrément Bénédicte na kitana matana na changer tes poignées yo yaka 23h kokoko okutanga dia na lali wana temps okutanga tata teke ndeni mosi nanga za na tongo et na journée pendant la journée mosi nanga za ndeni non yo oyaka 23h01 nga wana déjà pongo okutanga na robe de nuit na la kisio ka papa biloko yango na ki pour olala siko ina changer te yaya na ko changer vraiment wana pena nga na changer nanga merci mais on va changer étoile. Merci Bénédicte pour la parole. On a le baka, so déjà muta bali c'est qui a tcho na ndaku. Et là c'est que o l'équipe basse nyon surtout parce que honoré yo. Attends ça qui na bango combien. So déjà tienga étoile o ba tienga déjà na ndaku na vendre na l'équipe ba o nyon so yazala na bango na libanda ngana minute na grand prêtre mère. Donc et le bingai a yoka so na bi boité. Et comment que ce qu'on a ma baie et comment est-ce qu'on m'a baie quand on me supporte nini et ça la moi si me sous au monde ozaki libanda qui chéri qui fiancé na c'est quoi business qui na comportement bien na qui poli si bitima boy ton na koti na ndaku mafu et ça balingati non ça souni pour boy ngati et puis surtout to botine bana to boti déjà bana boy ngati nyonso na sala nyos on linga no ça parce que akoboya ngati poto botine déjà bana ko manifester que impolité so ngaza ki na ngwana na laki so na ndako libala na ngado na bimisi ko manzaka manko ebimi to na boma ki manzaka na ndo linga nike abala nga achanga na ndako tonga balinga chinga na bimisi manzaka moko na bimisi on mama potesa ka skoyo mabe ezana mobile msuso mona azaka ne bena mwasi moko changer se mobile ne comportement mabe moi c'est impoli ngalo bakazuwa na bolingo sala nango bolingo ezanga zuwa te eza faux amour Bénédicte nga kondana ka Zela pardon Zela na no Bénédicte nga kondana elo mo boye ndet babaka alakisi manzaka moi sana za impoli non dès que to bala na moto elinga 2 semaines ka to bala na to zora moi temps oyiba ke aza impoli oyiba ke moi sana la moi mabe lem su ina ne to vandi no to bala na oyiba ngate bon ce qui moi wana abazela non comme maman il va qui point de vue na yo oza point de vue na nga moi siko ce qui moi na moi wana mobile ne aluke akanye na ba makamu nyonso tout amoni yango te omona te eza na bati mususu omona te on a on likambo o tamso ko dana kumona père nzaka ngokomba ke to kana au point de vue étoile o jamais ngana mona te ngoma kama bena ko loba dana vivre ngo pa batu o na mona nde pusana sa nini na loba on comprend nde akola sa tamso comportement na ye akomona ki sengo mususu pe senga ka moi mususu za salité aza sointé aba comment se faire soigner nzoto nenge za raté on comprend on ti bozaki na ki chéri ayeba karote on mona ki chéri non za soin on mona tala tuna mutu sa kotina ndako libala surtout so bobotika bana bo wumeli esili bo mesela mbale sili on trouver une notion normale on moni mon bato so za parce que o sala ebo yo na lembi o sata mso sali musala journée mobimba yeba kana buto sa ka journée ya papa mais tam so ko na buto na lembi na sali boy ne etinda tam so papa akende moi libanda ake kosisa ba besoin ni mususu libanda batonda telo mususu mo tam so mbali mususu mo na pe atata mso na bizaleli na ewana na bondumba na ye ata mo so sali nyonso akochanger te parce que ça déjà na bondumba na ye mususu mo na ndeti fi lobi kama na mo ba betenga luso beti luso ka to vandi alobi camarade na ye azaki aza mo sa joueur mo ba betaka na mboka na biso joana azan na bondumba joana akakanda ku désert so désert kokite ayanda kuté so désert kokape jouer wana ayenda ku mais moi si aza soumise moko to ko imagine le temps bi moi mo sanga za ndino aza mwana malamu lobaka te aza soumise moko mo ba donc yemo ayebe kambela nga soki de taka mutu amemela moi si na ye moi si mususu na kata ndako boye a présenter au camarade na njoka nimba moi si nem sa vivre na ye donc moi ça ayebe nga na ayebe moi sanga sa réaction ni moi ça aza soumise donc pas na azako etaliete ya azako se bazaka mina ya za kata ndaku na po moi ngalo bango moi si wana te muta ko ya akobimisa yo ya kota ezalaka te alors maka mususu changeaka na ndaku za pona biso moko basi
nde tochangeaka mibali na biso makambo ebele ke impolitesse na biso kizuwa kutonga na tiaka yango aleka mingimingi ezalaka impoli mingimingi ezala ta mosusu ke oboti bana ebele bomesai na papa okipe so makambo nzoto te olata ndenge olingi mosusu ta mosusu omonaka mwasi muma vie loyenge akomba camarade mpe bakamani so bachangeaka mpe mutu na ndako oma camarade mosusu omona camarade yango omonaka alingi te moninga na ye azala rese na ndako na ye aki mpo change mpe comportement na ndako nde pusa ta mosusu ke papa mwa mbilinga menga bango tolukaka baparrain bamarin baya basangisaka biso tozonga ndenge ezalaka. Merci bamarin baparrain. Merci beaucoup ma pasteur. Merci pour la parole. Nga bilo mususu topesa yango nde nzela ti tolobaka akika o basi basalite obimbali bana na nkwa baza bata makasi non et toi la lobita ka mbali basi basalite après 6 points de vue par rapport ya comportement ya mwasi kaso tozona zolobati mbali bata nko OK po okomona pe na ndaka oyi makamu tobani bien caractère ma poto zora ta poto bana nango nani ndeko nanga lobaki ya tozwaka temps tant tozwaka le msomo abatu msomo na kifiance basali le mso 20 bo quand c'est na 20 ba yebani ba caractère te oui ezali nga na yebi yango kutu mobile tant ka babotika bana mibale mobile umele ta kufina ye to parce que na 20 ans wana basali ba yebani ba caractère nyonso ba consommer ki nyonso na kifiance ba umele kite yango tanga cheki bazema Chemba moko papa mibale mobala umeli pete tension akufi siko ba ibele ba caractère na bango nyonso mibali ba batanko mobali muso osala mabe na kata ndako alibala ye moko a changer na yo mwasi yoki na caractère ndo malamu mobali a changer au caractère. Est-ce que muto aza déjà mutema malamu est-ce que ko changer ni bon makamune maba osala netinga zo bana bana le msunga moko ne na zabo papa na biso moko to vai na ye azoba ngama mapsa zobota te to batanga botika ngai etikali a concevoir lisusu te papa ko esanga nango pe ko so sape mwasi ke nga za na pusa loko ozo concevoir te mobile solo alingi mwasi na ko isoke alina bota libanda po na bana onga ko kite biso libo to bota bana bele siko yo boteli ngala msu mwana moko mais pesa sala nini asa akomisa ye msu asa ndako kote mususu adasa ba pe robot na zana leki moko ngana ye ba leki wana na inane ko ba pe mkonini na tana zaka nde na futela rabo mama be ingalo bina ngabi yaka pa mesali 2 jours ola na ndako te to kilande na musala po ndina po na be mama so ndeza kana azaki mutu akandami pa so na ko kaete siko to ke biso mbale to ke biso mbale tina musala pa na biso to komaka pa so leka monika ka mama biso abandi kolenga aye abengi ka ngabi pa na benga mi mabo kilo yaka beninga pembeni mama omoni bandi soko tangela nga ya sali nde na zaboye tamsuso na yebiki mama yebiso déjà que na sai 2 jours na la ndako te nazali na ndako mususu omoni funa luka baleki na yoko saka yo moko te mama zozo apesi ba raison moko boye ngabi po no vendre mama te oyebise makambo oyo poza na mutu oyebi ndi osali bongo bomi mananga abi na zuko apiko yebisa yebo te pona yebike so na yebisi ya lokwaza ka show na ko travailler te ngabi so elo mweza ka te luka ofensa mama na ngai oyebisa eke na ke ngaboyi na ngabaleki te pole ate na boyi bango suko so yo zate na wana ba charge na nga pona ko zwango kaka malo falo ofensa mapwani nyoso to baniza koti olingo nyoko po mutu azobota te loko bike te yafanda kana ndako wana po loko azobota nake kobota na metongo zuke ozo deuxième femme kabula bani no mama pa yebake aza mwasi musuli banda mais yo sali nko ndimi na otika mwasi no 2 jours une semaine nzoko no zobota no zokolisa no bana mususu pe mibala kotiko azane ka mutu anko aoselo nyoso makibi makali bana sone kaka liboma na ye tambuse kalinga neka basi musuli banda siko ta ko bongo siko ngana fandika na oteloka pona za musanto siko yo en tant que siko mwasi changement no yozala nini siko to sala ke siko yo ni maman so komela yo ki ozaki soumise ozaki très poli siko ke mobali na yo atiki wa ke bota libanda yo siko zo siko place ke yo no mobali mutasali yo bongo changement no ngeza nini kasi tozonga pe batuti mais to zongi bato tant so zongi no ka muto biki na zonga pona bongi c'est comme trop po papa saboti libanda yo po bota libanda te wana kutunde na osala te susu na balaki ko na ozala nini o moins so na balaki ko na biso baluba décision na osala ngote
ya kobota libanda wana parce que décision na yo ozani parce que tozolobela changement ya mwasi na kati ya ndako ya libala bacause nango ezalaka vraiment nini kasi oyo tozola mpona bapapati bapapa abebisaka biso mitema yango nakoma naka sanfuti mpo papa osala nko eleki mingi c'est-à-dire kolinga libanda te me ya makambo osala nko olamba na yo te osala na ndako te okomi no mpe mbeyambeya me mbeyambeya nyonso osali yango nakoma mbeyambeya te nga kotelekona na boyaka yango ki mbeyambeya na osala yango te nazala kimia na ndako nanga ya po soki etondi mingi omona bato mosu yango monaka tokundanaka basi te mosi mosu yango asalaka abimisa mabe mingi na kati ya ndako nasala nakoma nanga moto anko papa abenga boye obenge nanga nini okoma obudebude papati mais selo nga nasala nini nazoyinkaa motu nabongisa kaka mpo nazongi mpo mosalaka mpe bandako azongisi epe azongi jiga po eke kuna mpe yindi kuna po soki otika na bapriere tokimaka mpo priere mpe esalaka mpo nde na kotelo mpe na priere mpo nga te nazalaka bona loba mpe nanga bi mobali baotindela nga na okangai na kisi te na ekangai mpa nzambe po mpa nzambe ewumela po okima libala mpo so kisi kaso ebebi esili yango naloba yango fo tokotaka mpe tobondelaka mingi mpo na mibali na biso tata so elaka yaka mingi na mibali elaka ozwa yango akotina na ndako mosusu tobebi na ndako donc pour na yampanya point de vue na eza que selon ye changement mosusu okoki kozala ntango mobali akomi kodécoucher ou soit kodérouter ou bien infidélité disons yango esalaka mwasi mpe akotisa changement na ndako ya libala mais awa toyebi ke femme sage eza ke ntango yo sikoyo ntango ebiki nga naza mwasi nga nde nasimbi libota nga nde nazali babaka mama aza nani bino bamama te mwasi ya libala voilà maman asimbi libota est-ce que yo peut kosala bêtise parce que mobali no asali bêtise wana bino ne bopesa baréponse nango Claudia bino mpe bana basi mobali abali yo atie yo na kati ya ndako est-ce que bino mpe bomitunaka baquestion pourquoi ere tozalaki ne libanda azalaki na comportement mosusu mais ere nakoti kaka na ndako mbala moko achange est-ce que bobaka tu t'examines yo moko otala nanu côté ninga nazo bebisa côté ni nazo sala ndenge ezalaki te parce que monsieur comme un peu trop des ailes parce que ne olobi ke atiki basi nyonso libanda basi nyonso wana aponi ngai biloko ndenge esalaka mwasi akomi trop sire zela pardon okomi trop sire te atiki basi nyonso aponi ngai sikoyo fo vanda omituna pourquoi poni ngai parce que biloko wana aponelaki yo oko perdre ngo parce que omimoni yo ko perdre ngo ko sa pe mobali abima libanda boyeba ngo Bénédicte oni mobali soka za mabe tika lo za mabe intervention o mobali mabe za la kanzambe otima bolongo na se obuki nzambe nde a intervenir Bénédicte omoni ti mobali akotanga na ndako na ye atsa ba misu babala katali ke na bala popo na moni age ko mokende na kenda zo na mosi na bala na tiena ndako ba mona ke via na kindumbe lekaye a changer atsa mosi na ndako na tie mosi na ndako me libanda azaka ka bongo to changer ka pourquoi Bénédicte muta changer ateka nzambe kabine change peza nzambe na konfandi ngalo baka likambo nyonso za ba mama ya biso bagangela biso sono no selo mama so se penate babanda na ndako si ebima libanda c'est que na yo quitté mama binalo mono libanda na misa batu a changer on comprend bene combat mutu est trop sûreté libala est sous 3 deuxième combat vie même si nous pas un biso boye naza bitumba même si ya famille nanga mais on a ki ko bala na ki baksa su bitumba libota mususu na comme na bitumba lisusu to contenir sous na su mobile mo ya ndumba tinga na ndako bitumba so basa bala ya libanda to biso to mona pe mwasi mo libanda aboma muninga pour remplacer na libala libala na place libala za remplacer fierté libala ya place bitumba nasa ki danger ki nga ki jibe ngande na pale non sango te le msusu oba na to zene makangu na banda soutenir na mabondeli te siko na komi tikoko tsama bolongo na sena komole nzambe batela ye sunga ye atala nzama bete aza boete siko mobali na yusala ka nyonso wana mobali na lingate ngalo bande étoile na buto kolingana répondre étoile na lobana étoile na boete zaki point de vie na ye mais moi si mobali ko boye moi si comportement salité so mo ça c'était so ta mona ndeko famille asa ayali wana te moi si na ngaza place muso akokaka te
na lukata bonne so bonne te nana baleki pe yaya omoni te abalaki nga pamba te Bénédicte tala to bala to na bana 3 siko bando soko bilamba sala tout yaya na boy te na kokoka ngomo bala ko boya nga pe pona salite ta malibanda ngasko koto ya mbetu nanga eza salite non o kota mbetu nanga eza salite te place mpena no kuta lufunu na olunga na bongisa na China za l'aise nzoto nanga pe na lingeza salite te nanga na bongisa po azala à l'aise mibali pe basi nyoso mosi mso za salite otika pe salite mibali pe Bénédicte to boite mission to linga ko yebisa bande ko na biso basi to lukaka changement mais mingi biso to lobela mingi bozaka kota salite ngai nazoloba naza mingi kota ya salite koto ya nyoso ozo ko tolobela nyonso siko mwasi nyuso na kati parce que tout le monde appelle ça mwasi mususu erma mobala balete tout le monde ko tout le monde qui fiancé chaque jour ayaka pa mbala apangusi apangusa na ba miranda ku repasser na ba rideau nyina loba akoti yokake akoti poto mona ngote omona pena mwasi so pa mbala nego ani kana miranda ku akuti da couleur mais ya nguta tiko ba be mo sa mo bali sikoyo po ba barate mo ba zo ko observer mo so nguta na ba mir wana ya ozwa javel aonika propre comme bala taleke en tout cas ngana nanga propre na nzoto mais moi des ara na lanela ba détail en tout cas moi so na moneli François Zaleli en tout cas a géré ndako nanga bien muso pa olando moi so jamais so qui na ogangele jamais a tombola voile boso nanga moi mon soso le bana azara toujours calme azara toujours na écoute oyo kangai peut-être alandio pona yango mususu pa landio abike eto ndenga azawana ye ndenga azana soka la mukina tongo soki na na brosser munoko te sona na sokolité abimala baba ate obi abimala pangu tapesa batu mbote abimala baba ate mala porte tapesa batu mbote akola ndo mutomto olanda qualité na ye a trouver pas na yo mais une fois akoti na ndako pona qualité wana ye alandaki yo zui qualité wana okomisi yango défaut yebisa mbala osepela nango parce que loko ya landaki pa na yo ozana ngo lisusu Bénédicte yo tu te crois que non je suis la plus belle femme du monde. Oh, il y a la note parce que tu es la plus belle femme. Il y a la note parce que à côté qui propreté mon robot, soit à côté qui éducation mon robot. Mais à côté ça les sous-soutés. Et ça on va la bon en enfant d'ara. To boy te mbala enfant mais moi si oyo amnika kuna ba miranda. Asala ranyoso il a que asa derrière moi c'est propre. Asa moi ça parce que pour na katsa ndako na yo. Era balio changement. Dans le bel kamba changement. Na koko changer na moni hein. Changer pourquoi? Parce que moni zo simba. Tu sais quoi cordon Vincent tu dis. Est-ce que confrère on pas l'équiper pour Abimi kina ni moi si na ndaka bete tour na Dubaï. Mi bali bele bo sala ngoti. Abimi bena moi si na ndaka. Abete tour na Dubaï. Mobali mususu a préféré azo li krangu na ye akene Dubaï ba ke vanda. Mais pour ni cordon sala ngoke ba beta ta tour na Dubaï na moi si na ye. Asala ngo poani. Moi c'est nyoso tout. Azama comportement malamu yo to lobby amoni na ba comportement moi si nyoso a changer pourquoi mobali oyo banda balanga mibali mususu na nuit de noces quand nuit de noces abimatika moi ça ke bima moi si mususu so ngam na ba comportement moi bien faire yo na bandi mbala moko sani ko changer e bando kita na kono mukana ngape non ça te ngana nyo kwa melaka ye na nikela ke bilamba na repasser na ça non ça so ye moko za makaso sokola ngote sokola ngote lokwa tonton mo na ebia zala na quartier na biso bala yo ona lobi pena ke batu musu babala ka pa mona bango babala kindumba tikaka te asala 3 jours alala te na ndako na ye aye moi ce n'est pas ça là moi ça bima bakutena moi na porte est-ce moi ça tunye ochuwa on a salé crise à mine. Crise à ligne. Moi là, a salé crise à ligne non pit. Yo na musala ba mema ki no pita. Siko Bénédicte. Ata moi si on a asala théâtre et là on a ko na biso na to sek. Moi si na ye moko aseki. Au moins moi si na pas si comme c'est 3 jours ya kate. Mais moi ça c'est qui me ça c'est crise à ligne. C'est kilo ka kambo. Moi ça tourne crise à ligne pe koma. Abi
pardon nakino musana na Rita moi ça kokata benga biso bibo tuna mo ya vie na bino alobi asali crise à lino on peut à fond on monate non ça vozi apesa raison moko ezalate parce que na modela mwasi na ye wana mwasi malamu tilo beno kuno lingate azono quartier ba jeune fille so kanga asona ba jeune fille biso nyoso to bien moko ko elonyi ko metango solo no bien bongo yo akoti boye sote sa bomba no pino tsewe oteli pe aussi aux attentés yo moko tuni aux attentés tout ça Claudia la moni et toi na maramba ça pe na place ngape na ni ba ya siko bolamu na nga nyoso twana na sala o mona ke mosa ki pamba ta tela ka ta bloka liate a tuna oka ni ba biso za yena ndako tuna mona biloko zawa no ayo ka mosi ne somo mais moi c'est na za ki bongo te bola mini c'est normal. Est-ce que c'est normal mobile na ndako na ye ola tuna mwasi na tuna mwana c'est normal atuna moi c'est normal Benedict ngapo na ngana opesa no mona ngoza normal point mabete me leki moi ça yebisa ayaka yusko ya yo yaka 0 c'est pour ngaka na la mukana ba fatigue na ngapo na yo servir yo ata yo muko yo ba erba nyinga ba yaka yo yakati ok si ça m'a de mobile vient na ngana bimanga de lundi à dimanche azali banda ya to moni na couper ok na couper na minu volo ya to moni na couper na li papa ka te petit ça le férié to va na main merci Claudia on peut s'étoile et sexy bien étoile yo attends que moi si yo attends que moi si o babali bache na ndako ne on lobi ke ba pesi ba valeur mo ba valoriser yo ata quand même tapo na valeur on a ba pesi yo est-ce que ça est important ou bien ça utile changer comportement parce que mobali parce que yo mo petant on zo ba mabe na oté parce que est-ce que vous na pe mbali na bino pourquoi zo changer comportement o lo changer mbala moko comme no mwana mabe o comme no impoli hein tout le monde a coûté basi musoso koma azaki luzitu ane ba kongo ba luzitu so ba boklone ba yebo niveau ya mbabango o sepelit ale koma nango penza boye bokilo aye mama boni bien ma ye bilo ngwana ozana na cuisine oliana bilo eza nango wana donc ba respect on eza nango lisusu te wana lo bapeka ki mobala zo changer mobala ya komi ndumba yango komixio ndenge wana te eza po na bongo te mobile soka za ndumba moi si nemu ta changer kae moi si mta changer ka selon point de vue nanga moi si mta changer ka mobile Claudia boya moi saka ye yo penze toi mambo loba te moi si po loba na place mo te loba penza la libre eza na mutu mutaza mutu ni a vivre na ba comportement na ye yo so mo loba na yo étoile botaka na ba selon point de vue nanga point de vue na yo mais au sela non te to ba selon point de vue nanga yo le bini ke loko ni esala ka mibali ba changer so moi si a changer na ndaka libala a propos ni ya mobali omoni pesa ka trop si na lobite ka propos mobali na lobite ka changement ya mwasi azaki libanda na comportement mususu era koti akomi na comportement mususu ezaka mususu azaka mususu azaka na bizeli mutu mutana comportement mutu mutana ezaleli na ye mutu mususu ta mususu akoza la ke amona ke mobali ne makamba o sala ezo se spécialité mususu po mona ke azala ka déjà bongo ami bomba ki po ba tanga koti na ndaka libala akozala bongo mususu azani azana alinga mususu mona atabokilo ayo apese fufute apese ka maya pamba melesi mzela ki mama lo to lambite biso lo mpiaka bazali aza akaba de na tina kabakate e pa na bango ndenge ezali babike mwana biso wana akabaka na ete donc e babike akabakate tatina koti engo batike so e pa bino akabakate na ndaka okaba non akabata musuka bana na yemoko ni mabokilo so yepe ole fufuto simzela okay moi si mususu a changeaka na selon na kutela ka mobali na nenga azaleli omoni mususu mota atala ke mobali nanga oyo tozala ne bien mba moboy e comportement na ye bondumba na ye amso mba na ngande za boye asola na basi na musu na misu na nga abanga teke nga mwasi na ye na zawana asona makangu na ye asona makangu na ye surtout WhatsApp e bomo makamwa pe bakanga kangina nga fota nini kanga pe boyo akangi eza mbali mususu nzamba bo excuse nga ba fan na biso bande kuna biso balandi na biso mususu mo netu ba so mo sina vandi netu ma vandi bi kodia mobali bo mo pe mo mususu tsinge fota 7 tindi pe
atindela mwasi yo oyeba ndeni kumba ina tindela mwasi bazobana oyeba ndeni donc mwasi change katalaka ala ndombe ni malembe ambele ngazala bote ndeni komina oyo a changer mwasi fana landela fana na réagir na la kumulandeli bloc ami kemi tango ko mona ke mobile nazo azap bongo ndinga zala ka te akopesa mbele conseil soka yoki nete moto peli ngana lo bango fosa ka sans foutiste ela muninga nga asimbela bi o moyo kangi portail oyo 23h bo sauter mire asimbela na misu nga bi moyo kangi portail oyo ngasu na laina mwana ngai pona lamkesela nga vertige bo sauter mire mbela ko ataba el nyos akipani ta saka sans foutiste nebi etalinga te akipa kama bende aidi kama bali nekipa ka ete attention sur un téléphone attention tala mobile mobile ko linga te ke ayebe ko linga ki makasi mobile so ko linga ki makasi abando sakana yo anu sema ko mobile konko ko lofo so landele mobile so mobile so landele mobile so linga basi basi ba muzuwa te oche kaka mobile musu ngani ba garçon bi ngani ngana masa sela ngazuwa te basi na hote bena boya na bango ko azua donc etandenge na yalinga kanete ke mwasi na yeke ko sele zuwa donc alinga ke otika e azane libre na ki liberté ne wana tika e osunga e azonga giga mutu yaya ngalo bango mba soki saki ndumbo ndumbo okufa mali ngana okufa maladi te surtout na bimali banda te na trichate ngana okufa te za bango ngana okufa te na kozwa yango te na lobi ya Claude c'est que ça grandeur nzambo bonde ya ndeni ngana bango ekozwa nga te na lo bango amina masanga siko mwasi asi tala biso basi tona mitema moko so mosa sale ngo mbalo linga to mo so kaka osota babi no yina zana na bakulu so ba yibembo amela masale msu la lemsu ba yebo bakangina mo porte 0 alali libanda da bakulu na basani asomba kuanga na dendo bakuna bayiba embongo bazwi kwanga neno bache balaki si yango na nzoto biso to condamner kaka ayeko yesa mwasi ke mwasi mtayibe biso to condamner kaka libali koto mususu mibali mususu bachange comportement ya basi toza na mauvais caractère basi toza na ba comportement mabe esalaka mobali no a changer aya banda ko ba 0 mobali no asala oye alingi po mwasi mususu lezana mususu obali mususu tie mwasi na ndaku alamba te na mususu ke akei mama oko comparer mobali basaka ne comparaison te mobali basaka ne comparaison omoni mobali akotikala mobali basaka ne comparaison te quelque soit mobali ninga zana atondaka te akotikala ka mobali ataboti libanda basala kana oui nditi ngana zabu neke sa comparaison na mobali ngala ke sa comparaison na mobali. Donc si je comprends bien pour na étoile donc mobala koki ko bimana ye assigner n'importe quoi yango te osala ke mwasi a changer comportement yo ko changer comportement na sens ni parce que que zana Claudia yo ko changer comportement ni faut que mobile na changer même si mwasi ndo changer comportement mabe na ndako lambaka te musala ko bima click na ba camarade boke ko mela masanga na ba sanzete bo bimi oza tonso ko mobile bilamba te oza tete ke mobile ye longo neti biso ba talo balunga su mobile ba sapatu te on a tolo ngole sapatu te ko ngole crevette te mobile ye ko tuni papa neni journée le kakina musele kende to sala ka ngote to sala ka yango te toko mindele nazana ta sala yango te mobala so mbala tikeli mwasi nditi ngabi mwa abimana mobala bato to yebene to fana ni koto moko nga to yebi mobala nga kaka atiki akenga aza mobala bato ngabi yo mo mkibu mbala babu mbali no mokabi ete anusko ko relater nga ndenge mobala na expliquer mobala expliquer mobala na bi na bala mwasi na ngai na pasi to vanda ne na na zabu grâce à mwasi na nga to a respecter quand même to vana mwasi na nga na tanga passe na buzui nzamba pambo nga na zubo zui na onuri mwasi na timwasi na ndako mema kambu mwasi wana salaka donc mwasi na tikele tam sumbonga biloko kepesa ne leki ne o lamba nga bimna ba kamana je maka ba camarade ni azana tante bimna ba camarade na ye mwasi wana ayeko zongisa mobali wana ayeko zongisa mwasi na fama mwasi abisi fama mwasi ba parents mwasi bo éduquer mwana bino bo éduquer ye. On comprend. Na mito bafana mwasi papa na mobali azobenga mobali azosengila
moi c'est un ndako papa do limbise kaka bobo tu déjà bana bon papa a changer t'habiter nde ba teye tour ba teye ko sa nini a ko changer mais quand on ko c'est un ndako peut-être ko sa ni ko ndoko pese pin so zonge pa na bango a ko sa ni a changer ce qu'on a bongo bana bi mu ya banda ko linga tata ka fidèle moi si na moko donc ayesala bikie ke ngo bata ba mizima ba sa pas za moi ce qui moi libre ce qui moi arabe ce qui nem ba sa kana ko sa ko kemeke mo moi na za kana mo bali musu na zandu ana chéri musu na zandu oyo ba vivre na ye mo bala komana combien pas ko linga ni basi na ye po ni moi si moko a changer semba le comportement et de faut mo bali te faut ni basi merci yampania balobi basi bino moni bo changer mi bali comportement parce que au moins ozaki libano ozaki na comportement mususu ero kotina ndako komi na comportement mususu yango zo sala ke mbali pe ba koma na comportement ba komi na ngolelo o mona ke mbala balu apesi bambongo na ebele asali ba dépense te mususu kutu ba kota na ba nyongwa ba bala mwasi na ye kaka donc anzimi kutu donc azo ba faire na ye azo ba mbongo na ye pe ba bala mwasi est-ce que quand même est-ce que boza basi bozaka quand même na moi eloko wana ke mutoyo mbongo pour moi si obimisa mbongo libala te mbongo nyonso eutaka pa mbali makamune tout et pas mbali siko apesi o valeur wana atie na ndako alandi comportement moko boye siko okoti na kasa ndako okomi semer de trouble okokabula pe mobali na famille na ye okomi pe okabula mobali na famille na ye okomi okabula mobali na ba camarade na ye donc olati eloko moko boye trop de zèle ba benga rango donc comme mona donc ngande na zabu excès de zèle donc ngainde na kotia donc ngainde donc ngande madame donc veut dire o arome carolal tu comprends c'est on de sukisite yo ngaso comme nanda ko bongo sa bilongo ndo sukisi ubali ba sukisa raete comme ubali pe na parne ko motala mais ngala ndaki yampanya po na politesse mais landa yampanya parce que na mona ki aza moi sino bo aza calme aza doux mais yampanya olo barande boye mobala ko mo kamwa olobakande boye o yo po fingaka ozomona le mobali pa komona ke non parce que ça mibali mususu koloba abana oloba na mwasi basa échange de paroles boye akokate akomika la mukina tongo so si ça musala 13h mo vanda na musala ti 17h akomo kimanda kasi basi mabe na changement ya comportement ya mwasi yango na le ba mel zungazo aramba o na mona na misu na ngala ba couple o na zo mona le pango na biso pepe sina zali yango na kaka mona mobali ndaza wana neti samedi sasa musala 16h mobali moya na ndako sate po ebile so ya na ndako moi so yamba e bien te moi si mbima yeso asafani masona baninga bandiko beta masolo moi ça ba milliers ala ba camarade ya ba camarade ebele pe asola ya ko ganga soki mobali na asola ko ganga te wana so to bien ki papina ni hypocrite po aso bomba asala nini so mbai na ye neti dimanche mba sala tabite avant na moi chambre na ye asa na posa moi bébé ne bazane place moko ye libanda a provoquer na ko swa bilambo akana kite sikozo kimela mobile nonini mobile tonga omona ke yo na vai na suta ko fa na bébé na ngapa zoya te tinga na benga wana omona papa asara WhatsApp atati libanda aoke suka na téléphone mobile sera wana ke na son téléphone na ye aobe pas soko baso benge déjà ke yanga no na sanga na ndako ayebi ekuna ba osokola kuna ba osale ya azolinga ndini mba oshinje caractère te po asomona mabe yo pe moi sozana mabe na yo caractère ozaki na ngole abuzaki na mobati o convoque mobile lelo ke ya bala yo yango na ka fa yo ndo continue yango muso mona sasa boti ba ne 5 6 abia ba olonga na ba onga tata na salite ba olonga na ba onga te na saka na po mto olonga nga ozala te nzoka nde mikosi ba akolonga pe yo te tamso caractère ya no fiche sko e pana po ya osali banda yango ko kimso pe libanda oyi pesi musuba akima pe ye mo ko kite po mbala le beloko te tamsa bimina ki yinzo ane kuna zo se retrouver na ye ayi ko na epete et comme c'est dimanche ebiki na yo afuna fa ndako avana na to comme le ba camarade toza sous na bolingo ki moi sina mbali te comme le roi eti camarade na ngai tozaka naye mais ton na ebiki so na mbali na osana na bolingo moko na osana nini mo mbali nga alingi be biloko wana yo changer méthode okoma ndenge na yo ya yebelaka yo yango ndo yo sala ka susu te yango pe mbali bazo kendaka libanda
mais ngani po muto ke libana za moi passe po ngata na boti bana 10 nde na lobango na kozana na bolingo na mobile nanga po mobile alemba ani no kiti biso basi tam sto lemba no ki mais faut la kisa yango va ko tu ya lemba nanga o la oh ye mobile lingi yo salela eso nango nani que dans le bi mususu ato salindenge nini lokola kindumbe la tanzoto arobi marak mobile arobi marak soki milimo ça na milimo mususu za lata ni milimo ne mabe mabe ato pongisi na wana ndako bien ankendela ye soko musupe aka mwasi te ya musupe ya milimo pe mbele muso tambola libana pe zuye pe abani ko asali yemo kaka aluke le pe réseau on est muta propre mais aluke ka réseau moko boy nando ka sala ka boy asongi saka boy yanga bimile libanzo ande biloko nso nakata ndako sano na ngote ya panya na limite mobile moi c'est ça ka ba qualité o ya lingi kaka mbama abandaka ko créer lo likambo eza moi le baka a condition ezala milimo nde yo lobi wana ma eza moi pasi et yo zo na comportement bi ba qualité be o ya lukaka o changer te a tolo ndaka libalo zala nango eza moi eza mbem so tu mba eza ko mbem en tout cas si je exactement munene oui bien Claude nazozongela yo en tout cas nous entamons petit à petit vers la fin de cette émission parce que ba si je za la raso to bito banda lobelango vraiment lelo toro sil sangote to laliawa donc toro ça ta 10 mois 11 mois 12 mois to bandara awa pour lobelango donc quelque part aussi papa parce que moi je suis pas encore mariée mais tout le monde a nenge ba couple les autres tambola mingi vous le papa aussi bo aider basina bino parce que beaucoup ba raison ba pesi non ba raison ba ngeza mingi ba lobi que nos comportements mobile pe ko ça que moi si a changé parce que ba lobaka moi na tango bota maka azano na maele te maka moi na koma ko ça ezaka oya yokuta c'est-à-dire quoi azo capter oya azo mona yé pas komi koluka amekango tango déjà moni mobali azo bima azo tikae moi ça otika na ndako la muki 6 heures asokoli bilamba alambi soka za bana asokoli bana ketika bana na classe pour moi c'est quelque part aza machine te mais quelque part on pose ça moi reconnaissance envers mobali wa bali que non mobali amona pe que mobali peut apprécier à moi sina que marmozo ça en tout cas ça bien ndenge pena na balaki yo na ndengo za na ndako en tout cas différence ezate mais mobali jamais au support ba fleur pas moi sina yo soko ye journée na soki babambeambea na okuna boyokani te kanda na yo oyokisela ngo mwasi tango boyaka na vie ya bana batu mutu na mutazaka na éducation na ye autaka nango pa na bango yo pe mobali il faut ça na moins effort osala moins effort wana que soki mwasi parce que ce n'est pas dit que moi ça a parfaite non ça parfaite mais ce que yo pe osala que mobali que soki yo vraiment osa bien éduqué parce que yo no osa mobali yo ndo simbi libota yonde mto osala que non en tout cas par exemple chez Kina yo ba bien comme madame chef na ndako na nga yo oza chef te c'est moi le chef tango na zoloba il faut vendre ka nye oyo kingai c'est quitter d'abord réclamation quoi ba militaire ce qui na loba toi tu n'as pas le droit ya répondre nga 100% yo ka onga na loba ki madame chef na yo et pas maman Léonie et pas na ngai c'est moi le chef. Maintenant, ceux qui ont fait mobile, ceux qui bon, lobby, le quoi yo lelo na seko la mka 6 heures, le quoi comme la mka 7 heures, zela non que non cholo libaya. OK, zoa étoile. Wana moi si directement au sungi été, po biso basi nza masala biso na ndenge tozama ba faiblesse na biso. Ba kutu moi ça tonga mboka te. Donc ceux qui bango na bango o mona ka bitu mais ce ko bino mbele botonga mboka. Tonga libota na yo. Sunga moi si na yo pour moi si a changé comportement te yo pe faut aider mais bana basi aussi est-ce que ça raison o yo penza soki mobali no lelo akomo bima libanda ale yo po moni kenga pe na changer comportement ale ndako sala na yo te okoma na salité okoma no sama ramna ko olamuka na tongo sokolo bimo kina ba camarade na yo tikinda kuno désordre ndenge wana mobala ya kuti salité olinga no kolamba to lamba air olingi donc comment gérer ndako na ndenge na obosani ke muto abala yo azana ba principe na ya tambola nango wana pinda sona sali yango seke nga pe na komi liboma Bénédicte
kovanda na ndako libali la ko changer ça te que moi ça comme salité ko changer ça te que moi ça ala mbana été ko changer moi c'est ça te que oh na so na sali musate ba finga mbana salité ba finga et moi ça na salité ebi ba finga ka moi si mobali pas ko changer tout mobali pe moi ça ko changer nde to bala naka ngape na système ba mobali belé surtout église na biso. Pasteur tant alobarabi yo uti na famille on éducation na yo. Yo pas uti na famille on éducation na yo. Mais bino mbele ba comme éducation bon moko. Moi si luka oyeba éducation ya mobali na yo. Moi si pe luka na oyeba ngona sens nini. Tant to vendre mais nditi nga alobanga Claudia mobali obala nga teka no kosa na bomba manzaka na bomba te. Tout d'abord mutema bino na ebi ngoti. Yelo ko lia na kola na ngo. Pour na fufu na pime la seme qui sont mabo kilo na osango te na finga mbena na miso bat mama na ngana afinga mama na botoboite to bi mosi nyo soto zande moto bali nyo sopande mon côté eza na basi mususu bana dika yo to sale to se miso pona bongo Benedict tant to bala naka tout na lem su yo za mukongo mobali no lia wangila te mbala za mungala lela alinga ko lamba mbisa malinga ko leno ke bon lem su pa mabo kilo na non ça tout na sa mobali ngalo ba kende na loba to bala na kina yina ebe bizale ne to la kisinga nga mona ngoya mopelu kuta ya Benedict mobali nga oyeba dana silika libanda oyeba ke Claudia mo tumbukaka Claudia tina za bongo wana zani na kanda oyeba ngai oyeba Claudia na yeko noza hypocrite et pas mobali na yo no mona ba mabalo te ke sami mobali akuta na mwasine pe mobali mwasine ba vandi pe ba na mwana pe to yebana chaque jour to kuta na 2 semaines belle poni mama miso ko li yo dana poni oyebi ngabi poni to ba mobali ngo mani yo mo banaka ala tono ba tombala so bena malama vandi te wana za kibuzengi kibuzoba yango boma bango yana biso mwasi mwana oncle na biso kufa lelo kota mabele mobali na tikala régner pour ani ko encaisser yango mwasi foko loba en tout cas mwasi foko loba en tout cas mwasi pe foko loba oui ana konda na kamibalo ba otaka mwasi mobimba lekisa likamte likamnyo sofa loba linga mwasi loba bomba ka parce que baso mingi ba bomba ka baza mystique ngana zo sabi ako chumbeli te yaya mwasi so azo bombela yo ke osali mabe alingi yo te oui alingi yo te mais mwasi alingi yo azana posa o changer mabe kaka ndeke manière o akoki kolobela ne posa mabe mais linga mwasi oyo azalaka amoni yo parose esayo nalikaka mabe boye mbala atake obi aza na posa o changer soki mobali azosilika parce que mwasi azocorrige ye mobali mabe aza ndoki Benedict aza mobali mabe nde toza awa dialogue ezaka bien tofingi te me toloba Benedict eloko babengi dialogue obalenga poani obalenga pona keselaka onakomi na mbembe ya mobali Benedict obali zela no étoile pardon obali nga pona en tout cas to shipia obali nga tomboka nga mbala yebi nga tomboka mona tomboka obeta ndenga na attendre que koyeba na ngo wana pause esa azo signaler nga to l'examiner mobali aza mobali fo tant to bal papa omoni ngo salonga ni ngango te carrément sani tika moi sina yepe Claudia oyo kutu esimba te tanga bina ngabo nebiki mbena ngalinga ote simba ponga ndina zakande baka ba camarade na ngabo ya to sa muziki na obana na age nini ya muzika nini no salba camarade ya seki oyo ko mvutenga na bomali bana ngana ke linga wana seki ba tala benso na bomali bana ngaba mvutenga tani ozwa tani ya ngamo na sala msama lembe na ko bando lamba ko to nyonga bali bala pema no so ko bilamba na lamba na poko su na servi mobali ozwa te on la no ozwa te ya ko lala erni très musique no sana mi bali nde mo sanda ko za rido te so balinga betanga pe tour omoni pe mo tour le 25 chiluza me mo sinya na Dubai asali mabi ngaka kezo mbembe mo libanda mi na Dubai non aju ya ndaku tour to beti tour mo sana moni Dubai to lié to meni yo te yo mo sina osuki sake kana ndaku
bana to banda fufu les premiers les 30 rido fufu mukoni to keleta frites na ba libanais ba sali biso blo belé na Congo non les frites non mukoni yo frites no mona shawarma no ngaka ke sumbe makango yela nga shawarma tongo yabo na bossa no sumbe le shawarma important ezaki na ville du hôtel bi Nzambe. Merci beaucoup Claudia, on peut ça étoile micro. En tout cas, toujours chité mot de la fin na yo étoile. En tant que moi si conseil na yo na bana basi. Est-ce que ça est nécessaire de changer comportement na yo parce que mobile peut a changer comportement conseil na yo. Conseil na mingi na koloba na bana basi to tika. Ceux qui tozaka déjà na comportement na biso. Kaya ya malamu toza na ngokaka. Otala kaka. Na tala na ngaka batala kaka ya. Ceux qui ont déjà un comportement no ya malamu pour nous senga ba maman ba yaya ba si to za na ngo po esa biso bien poto boy to fingisa ba parents na biso parents so nimba fingisa mana bandaka mabana na biso alongo kuna éducation maman na tata no ndom ta pesa yo pour au changer caractère no maman papa no baza ekité ndi ba parents na biso ba comment ko finga po ni to changeaka ba comportement en tout cas vraiment to za la modèle to za la ba femme sage au moins to za femme sage mobile na ta za ne makongo ndo bunde libande ano bundelo matam so banko benga nga ebote na mwasi nanga ngale baba mbam so mo obe ete apiso benga nga ebo ko benga tipona za na ndaku na mwasi nanga obe tikanga mo na benga bazali po nikota mwasi nanga za femme sage azana mayeli ekibo mwasi et puis azana qualité o ngana lingaka o ngana lukaka mwasi nanga azaka na yango a respectaka ngai koza la mwasi o te ke azali impoli koza la mwasi o te o azali ke mobile soka te i ya te y mobile soka te a ya te c zala mwasi o aza soumise o babi soumission eleka nyonso so na soumise na yo okozoma kame belé na soumise mais so za impoli o kati ba kame belé na kokokisela soumission na kolandela boba mususu alinga te mwasi alandela de près amoko che kaka okay alinga mboso alinga pete ke mwasi contrôler chombo ne biso bi basi to nko contrôler téléphone na mibali on ba ke ko soko na yibi mo téléphone na ko na ba kaka susu mbo ba beta code no landela so ko na ta TV na landela e beta na isi vula kanga ba chiffre ba lettre tout ce schéma to monnaie na biso schéma modèle tout ça basse moko bien et ça biso bien tout ça basse moko kembali amona po azonga ndaku et pesi mutu passe anala ndela na ka place na kei en tout cas mi ba papa boz en biso bien. Merci étoile directement ba téléphone ni na ba ba mbote kutu ba mbote nanga mbote nanga mingi na pese pa Chila Mbozo na Paris on est là valela ka batu nyoso ngaza pona mutu nyoso Chila Mbozo na Paris bon on est là falanga la lele est fort on est là falanga depuis Paris RDC artiste depuis Londres la pese mbote lo na pese batu belé tembo te na batu nyoso o balingara étoile botaka na obo finga nga na ebi na nga se tenti le loko boko merci et Claudia coûte le londa lobi penzami en tout cas monsieur ezaki pena maboka Claudia lobi makasi oui olobi mingi pour déjà lobi mingi toke rapidement merci mbabi anini moi mot de la fin ka ya mot de la fin na ngai basi boza basi ezate ke ndeto lobi boye ote non moi si zalaka yo beta ka loko beta 10 zaka wana beta 10 so za sérieux pa mba no zaka moi ata mba no so mama beni mama tala ngokaka musucha mo maboka nzambe musu pesa ba mvutima mba no banda bala yo ba balinga ka pe libala na te ba mvuta ye abanda solo kama kama mabepo omona bola mutena libala na yo mama soko bali pesa la mwasi mabondeli zala mwasi oyo asambelaka oyo atikaka foyer na ye na maboko ya nzambe. Merci na pesi numéro na téléphone eza 09 90 65 67 30 numéro na c'est la WhatsApp na c'est la mambo nyonso. Merci beaucoup Claudia. Merci pour la parole. Bah bien on a la Bible moi femme sage bâtit sa maison. Photo lengela na biso moko na ndako tozala bien tozala na bolingo na koyokana dialogue na mobile poso toyokani biloko nyonso wana na ndako toko mobile akokeli banda te mwasi pe akobebisa na ndako te tokoyokana tokozala
tant namoni omoni nga défaut moko tolinga tolobanaka nango papa namoni oboye te ndenge ozoke ponga kundi na nga polele nalobaka na nga na bomba te so eza papa naomoni oboye clair te boye nga nalingi te boye yo mpe mobali mpe so omoni nga mwasi na nga nalingi ozala boye te nalingi ozala bozala boye tokoyokana na libala omwa makambo akosi mosusu yaka na kati ya mabala ekoya te mosusu mpe eza milieu mabe mosusu eza yango etelengana nango ye kaka ya emoni dandako so mpe komoni na mwasi ekoti te emoni na mobali toluka tobondelaka makasi mpo makambo mosusu eyaka na bafoye na biso te so tozobondela totiaka kombo ya nzambe ekoya te te luki nango boye kongo na biso te nasengi merci soki tolobaki mabe bolimbisi biso nayebike bapapa bamona waka mabe mais eza na olika moto oteya eza na mabe te mais bolimbisa biso napesi mbote na ngai na anifa kulanga na Londres nabosani te napesi su mbote na ngai na loba yango mingi na sibinda ezoka Jeff na Luanda napesi biso mbote be nabosani te coach na ngai akochanga air nyonso Anderson Toya merci pour nayo napesi mbote be merci Souma Bénédicte. Merci. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone na ngai nini plus 243 089 75 77 967 sobo binkanga bozona bilonga elala atana laili na olamuka. Merci beaucoup Yampania. Là, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Là, je profite pour dire encore une fois de plus merci à Dieu. Parce qu'il y a un souffle de vie, tous aura toujours Rana Liboso-Nabuno. Et pourquoi pas un grand merci à toi, mon boss, Vincent Toulouse, étoile de la presse, et à sa chère épouse, Balobi. Bon séjour Nabuno à Dubaï, en tout cas, nous avons Nabuno. Et puis, je vois ma petite sœur chérie, Laurie chez Royal. Il y a des mamans panzi, donc, à talon et longi, donc, en tout cas, je vois ma mère chérie, maman Léonie. En tout cas, des gros bisous à toi. Derrière la caméra, je vois Parouza Essa, au caméraman à Sérieux. Et je vois aussi Dari Diwante, Sanabilili, toute l'équipe de la Voix du Peuple. En tout cas, je vous dis bonjour. Place dans ce zombie bino. En tout cas, bonjour, on a une intervention, non? Il y a commentaires, les numéros aussi est affiché au bord de l'écran. Bobenga pour que ça va idée nabino par rapport à sujet à l'élo. Et puis ba oyo bolingaka émission oyo bispeto lingaka bino mingi et na bato bolingaka ngoto en tout cas peut-être continuer linga bino parce que sans bino parce que bino rande botala biso bino bolingaka bino rande botala ngo en tout cas ngana lingaka bino mingi parce que bino ndeka botala ngai donc so bino botala biso te ba ozo olobi bon oboso boka moto Micheline nebi ko ngoboka Micheline ya wana ya na ngai mwana ya papa na ngai la grande nga pe na profil na pesa mbote ça donc abi ya na ngana kati ya Belgique wana tabita baluti na Paris de donc abi mikolo imto nyingisa Paris quoi tabita baluti yo pe susu merci beaucoup la Parouza Essa en tout cas comme nangana suka au kabolangai na caméra là yo on se retrouve à la prochaine bye bye.